Voilà, merci, merci. Premièrement, merci mingi na équipe ya Masolo na Congo parce que Masolo à Congo ils allaient chaîne de télévision numérique ya Yambo. Nambo kanabiso wana mutako kobo ya ngwazate et déjà le londenge bande kobo constater je suis reçu par lui-même le DG, le patron, l'entrepreneur congolais. Les jeunes entrepreneurs au hasard que ça la vision to visibilité à biso ba jeune au toujours konduka to émerger dans le domaine au journalisme il est parmi parce que bazali équipé moi mingi na nzela na ye mais yepé azali ko forcer biso sur koleka ensemble na ba jeune bazana simana ye na pesi merci lui c'est monsieur Moïse Mbouyi, un journaliste pas comme les autres, un défenseur de la République muto alobaka vérité ya mboka muto asalaka nyonso bandeko balukaka na sima na ye azalaka toujours wana mpona soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba institution de la République na ye nda yambaki nga lelo apesi nga occasion tomeka ko échanger parce que temps na ye ezala lisusu mingi te oyebi ke akona makambo mo ebele mais apesi nga opportunité na azala lelo reçu na bureau na ye. Premièrement je présente mes sincères félicitations parce que namoni cadre na visité entreprise oyo Masolo ya Congo na visité société oyo Masolo ya Congo. Je vous dis bandeko bino pe boya ko sala lokola biso awa naza na kati ya bureau ya excellence ndeko Moïse Mbouyi DG patron ya Masolo na Congo na pesi merci na pesi ba félicitations parce que azali wana pona ko poussa lisusu ba jeune na moni lelo équipe ya Masolo ya Congo kaka ba jeune ndenga pe na za jeune ndenge pe bango bazali ba jeune na tel comme na mutu 60 ans te mutu 50 ans te parce que jeunesse ils en a 50 donc azana ba jeune oyo bazapi ba responsable bazana basi bazana mabala bazapi na bana na bango ba ko sunga pe ba famille na bango déjà mutu aboya za mutu moko oyo il faut que jeter ba fleur parce que kolongo la ba jeune ebele na chômage na besika bazalaki ba misu ba ko za ba kuluna mais ye asali lelo yo quelque chose pour ba ndeko wana ba jeune oyo na pesi bango pe félicitations et puis na sengi na ba ndeko wana ba tout ça tout ba respecter vision ya Masolo ya Congo ensemble na mwana mboka Moïse Mbouyi.